Sam, il y a eu kende kolandela makambo ya Sam Kazadi toyeba est-ce que azali criminel ya solo to luka pe to luka papa Molière to solo la na ye est-ce que stratégie ya kokanga batu bino boye na caméra bo filmer parce que bakangi batu bafunde batu boye basala nga boye Molière oye na caméra o filmer bozu batu wana bo lekisi na télévision et bon soki ndeko na biso Sam abimi lobi ke no azaki innocent. Est-ce que bako dédommager Sam Kazadi? Siko soki bende kona biso Sam Kazadi asalaka makambo wana na butu parce que Sam Kazadi atambolaka butu chaque jour alalaka te. Donc tokoluka pe toyeba soki asalaka biloko wana en tout cas ndeko Sam Kazadi tokoluka pe toteya ye parce que na média muta média que ndozala criminel ezape propreté Alda Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon cata avec de bonnes images, contactez Fimbouna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec de bonnes images, contactez Fimbouna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Et bien voilà, merci Bandeko pour l'Anda un peu partout dans le monde entier, dans London, en France, en Belgique, partout dans les États-Unis d'Amérique. Les gars, il y a des gens qui ont tout ça, tout continuer, ça na biso kaka. Les autres gens sangwa mawa zubiso. Bomona ki prophète autoté relaxa dernièrement ba boka la maladie ambasu. Le prophète a tika ki biso déjà mikolomeleki. Tellement mawezo ki biso pe bato mawa ba ko assister biso. Tolela ki prophète azaki na famille te bandeko basunga biso pona ba traiter mbasu bandeko basunga ki biso pe na ba London to kobeta pe biso nango basunda biso ba pesa ki ya momu ki ya ko aider prophète azaki malade maman na biso pe tozana elle le boko découvrir azana fondation na ye to ko découvrir donc ye pa yaki na bula ko aider quand non prophète ande ko bela malheureusement ko koma na ye Kinshasa les jours azo koma Kinshasa les jours prophète azotika biso mais tellement yaki n'espoir ko aider alandi prophète Tina mabele ko pesa mbongo pour continuer le traitement pardon continuer prophète formol tozana autre solana ye to ba idée na ezaneni concernant makambo oyo tozo sola lelo alors nazana ken piana nazapena maman na biso Billy Vumuka o azabongo Billy Fondation donc azana fondation na ye dakabatu to solana ye bonjour ken piana. Ouais, bonjour Jires Malele, bonjour bandeko surtout vraiment bazolanda biso donc il appelle si bango vraiment bambote belé vraiment. Donc mingi lelo na kopesa nanu merci
na bandeko oyo basutenaki biso na moment problème ndeko na biso prophète akomaki vraiment ndeko na biso vraiment tozala na ye akambaki biso mingi na ba prière lelo soki tozosala makambo ezozwa pe mwa ba avancement bato misusu pe bazalaka bero da l'ombre o basungaka biso na mabondeli ndeko prophète Jacques depuis abandi kosambela kotia ba prière na ye po na makambo na biso o tozosala tomonaki vraiment mwa avancement vraiment ya makasi donc Nzambe yazwa mutema na ye epema vraiment na kimia ndengo lobika ka mutema ndeko na biso molimo na epema na kimia lelo ken piana to sola nano ozaki na amour wana ya koyede ndeko na biso prophète Jacques parce que bandi na etomba ya kolakisa oye keno azaki na problème mbasu tomona ki biso moko ndoko zwaki ba engagement ya première soin deuxième soin ti comme na ba niveau lelo prophète atiki biso o tiki epe to zolanda e kaka ken eloko nini sala ki motivation wana ozwa ndeko o aza ndeko na yote ozwa mutema wana ya koyede je reste malele ngai kutu na koloba azaka kande ko poto fanda ye na ye mwata ebele surtout na ko remercier mingi batoyo ya tikala ko mona te basola na ye pete mais bafungola ki mutema na bango mutakoti agence atindi pe quelque chose en tout cas prophète Alain prophète Moïse na Londres en tout cas merci parce que na mona ki vraiment na Londres grand frère na biso Mbimba na madame na ye Ani Mbimba basungaki biso batindaki contribution na bango tomonaki pe contribution ya mama Julienne Masaka na Londres wana pe asungaki biso namona pe contribution pe ya papa JP na Bundes yekuta tinda mbongo meti lelo nanu tozwi mbongo ngo te pota ozwa mbongo ngo ezate mais mama Believe Fondation Believe Aouti Fondation Billy Aouti Londres Fondation Billy Vumuka voilà Mama Billy Fondation Aouti Londres amona prophétité ngana epena no to solola te a solola pena prophète yango pe o akufite Mama Billy Fondation Aouti Londres ayeki ni samedi même samedi muto ya zala na susine keno soki na yeki Kinshasa mutaliboso na komona ye wana akita Kinshasa bengi biso topesi esangwa mawa muto lobaki komono sunga akufi pe le même jour en tout cas sali biso pa somoni lelo ngai loko lekeli nga komona Mama Billy Fondation atiki ba occupation na ye asape na makambo ebele lelo na Kinshasa chaque famille ezo souffrir c'est ça akoki pe kosali semsu misala na chantier na ye nga na moni azana ndako munene awa na Kasavubu o ezosenga misala ebele mais andimi ko accompagner biso kena biso ti na morgue abimisi mbongo na ye po ba mbome ndeko na biso prophète Jacques mais natalaki era azobimisa mbongo ayokaki posa kolela azokamwa ndeko akufi depuis samedi bazwa mbome ye lelo esali souci par rapport ya ba réalité peut-être ndenge ya fanda na poto mais tant que kufi na na foto na frigoté tant bazwa mbome na matériel na fraîche ça différent na muta ça comme malini au moins tant que bimisi Thompson ça malini vous comprenez ah ok ça la papa Jacques Asimbi motema na obangisi kozalaki oyi après 3 jours on a installé madame bien sûr on a yaki pour sunga tant mazala no vivant sunga mazala vivant des amalamu siko tant na komi babika kufi donc on sunga me muto mazo bana ilo mzo kozani ndo les hommes nzambe na likolo zo mona bolambo polaka te bolanda partout génération matina bana na merci na libota en tout cas merci vraiment tala ba alors bien bonne nuit donc à un examen mon côté la scène qui a salaki parce que j'étais là vraiment na laboratoire même papa qui ça mieux qui n'est jamais banda pour ordonnance dès que c'est 4 qui start ils ont quand même donc
répété. nabengana koexplike na modele mosusu basungaka mpe ngai bacomprendre donc ezalaki papa oyo azalaki prophète azalaki soda oyo ya kanogo bayaka na kabila le père donc awa aza na famille te eloko moko te nini te sikoyo nde babokelaki mbasu nde tolandaki na émission ya ken tomonaki bon tobaki nga na babaki so na ye nakoya kotyata mwana pesa ta mwa implice moko po eke bakosuna ye ntango nakomi samedi babisinga te sacrifice donc tolobi kako bato bacomprendre biso bacomprendre parce que kwambo me moto esengaka ere akufi ava batya ye na moke ere makile eza nanu fresh biloko wana biso mpe toyebaka te ye asouleve biso pue moko eza capital lelo ekoma soki moto akufi na mboka na biso il faut toluka nanu mbongo tozwi mwa temps 4 jours 5 jours ya koluka mbongo mpo tozonga lisusu na hôpital toluka bambome moto tandis que même bambisi otoliaka oyo utaka soki bamboka nini bambomaka yango kaka sur l'échelle même jour ere ekufi pourquoi pas biso bakoro na biso mpe bandeko na biso bahôpital ya minene ya mboka na biso bakodispose bamoyen te ke moto ava totya ye na place ya malili toambome ye nanu obiki esalinga vraiment pasi en tout cas nakosenga mama merci nakosenga ye vraiment merci nzambe apambola ye parce que soki nga nalobi keso otunaki olobi ken tomoni ozwaki charge osali boye bon nga nakose inventer na place na nga te nga nasalaki parce que ezalaki recommandation ya nzambe nzambe afungolaki motema na nga tusha ye nga alobi ken napesi yo charge oyo na maboko moni ere nzambe asimbisi yo charge parce que moto wana azalaki ndeko na nga te azalaki connaissance mais nasedonaki kore ame tolandeli makambo yango bon suwe na biso ezalaki ndeko abika nzambe ye moko ayebi pourquoi azwi molimo na ye parce que biso tozalaka na souci ke ndeko na biso efalaki azala boye na boye mais nzambe ye moko ayebi le pourquoi abendi molimo na ye peut-être nzambe alingi te peut-être ndenge ndeko atubelaki bamakambo mosusu na se ya maladi mosusu na calcule ya nzambe ezaki ndeko ya mosusu azongela vie peut-être ya masumu peut-être liwa na ye ekozala mosusu nzambe aza na besoin apemisa ye pembeni na ye azongela vie ya masumu te azala distance na ye te peut-être nzambe ye moko mutu atindaki ye na mokili ye moko apermettre azonga nzambe azwaka lokumu na nyonso eleki merci nzambe azwa lokumu ndeka tokosolola merci alandri nzenza ki edeka la caméra tokosolola awa toyeba ndenge nini eloko nini esali mama Billy bonjour na bonjour Jires. Bonjour, ndeka olobi alors bato bakolanda biso un peu partout dans le monde. Natie mama Billy obengaki biso tango ndeko na so prophète Jacques Azaki no maladie. Obengaki biso lobi Jures prophète ça vandi to pesa ki au place avant de bina zoya samedi le 10 ngamoko na zoya to koma sur les champs to meka un peu ko soutenir ye na oyeza kozanga. Ko koma na le même samedi tango yo komi to bengani na yo na biso mama Billy mundeko yaki posunga atiki biso et ça que on ndengeni. En tout cas ça lenga passi. Donc oyeza deuxième fois na kutana ka oyo. Parce que en 2015 là na yakapé nazaki suna kamo boya frère mo parce que na passe makasi kaka ndenge prophète azalaki kokoma na koma pe kaka boya après 2 jours frère wana kofaki donc ça ezali lokwa que coïncidence wana saki na 2015 yango so se répéter et ça lenga passe nga na yaki nazaki kanga moko te tant tolandaki émission tozangi bato ebele eza na bato mosusu babengaka babi mama Billy tolandi émission moko boya ken piana Alexis papa moko boaza vivant mais lokolo ezopolable en tout cas tant babenga babisinga nga mpe nalandi yango esalenga pasi makasi na biso na komi sur place en tout cas fona sala ta ya mokie tant na komi mo na bengaki ona bi Jires na komi bon moto na za wapi po fona ke matadi mavana kende fona sana action wana nanu bona kende tant babisinga akufaki même mbali na kama moto ndo loba bien ndengo na zaki en bonne santé akufa bondeni esaki passe omoni photo ke matadi lelo mais to bi avant to kende photo koma na mort ke to tala to ba elo ni to ko sala donc yango wana ndi. Alors merci mama Billy nanu na acte au sali au tiki occupation na yo oye pour assister na bato bazana pasi. Alors motivation na ya kuidaka bato pona moni eza première fois de mutu te natala ndeko papa ya biso papa Sonzo opesa ye ba chaise roulante ozana ndeko na so muso banda ko bela opesa bango okenda ko assister ye tina kati hôpital ofuta ba frère nyoso. Motivation na frère Aimé Makengo oui frère Aimé Makengo pe oida e bongo na ebite motivation na ya koida bato euta wapi. En tout cas wana eza vraiment longue histoire mais fondation esali 5 ans ko aider bato eza eloko moko boyi na botama nango
on comprendre nde tobota maka mutamutaza na dona ye mutamutaza na dona ye nde tobota maka wana tamsu yo moko ko découvrir on a noté mais na yebiki bana na sala fondation oyo bato ba yebanga bana za mona mukie ba koma ko lobango baloba penda ke il fallait ka ko sala loko yo bana bo mwana yo osunga ka ko salisaka donc ezelo ko mo bo eza ya makila d'abord maman nanga abana ko sala musala oyo ba yebi biso banzo ki bana mikie ba yebi mama nanga defense mama nanga ba yebi mama nanga no sala musala ko sunga donc nga na zo likanisi wana pe à partir ya mama ndeko mona papa mo bo azaki maçon aboti bana 10 mais za na mwana moko akozela pe akoye ko le pe musala papa na ye ndenge ngai donc so na bina lobango e ozo biso peut-être tamo mulai tellement to voyager photo kataka na mukuse donc eza likanisi nanga ya bo mwana mengamo na ye baka na noté on comprend na koli male tina bandi yango pe na yiko mettre en pratique. OK, merci ndeka ko zo ba ken pe ngo baksane. Non, nga na osenga Jires biso to appuyer ser na biso fondation Billy donc na osenga vraiment soki bozana ba image ya sport biso est désolé ya ko promouvoir fondation parce que Nathalie disposition ya temps o ser na biso azui pona ndeko yo ayebi te ayebi ete loko moko te a disposer ta na ye en tout cas na osenga bandeko nyonso to ya fondation oyo nzambe vraiment pambola bino vraiment fondation ekende liboso biso pe to tiango poa na biso to na makoki te tozana makoki te biso kaka makelele kaka na sens que bato ba découvrir fondation Billy oyo ezosunga bato eke kosunga mutu asi akufi meser abimisi mbongo na ye. Ah, te prophète Jacques azalaki na famille te azana ndeko moko te bandeko neka ka biso bato toke ko soutenir te en tout cas c'est nzamba pambola yo omoni eloko lobi eza mutu ya makasi kosunga babota manango eza na bato ana mbongo ebele mais soko bimeli pour na problème mo lemsu ya $10 bien $20 a osala ngote donc kosunga eza ya makila ngai ta ona sala action nga na benga alem super bato baza pe na ba moyen belé nazaki na pomo boye ya mwasi moko asalaka accident abuka na colonne vertébrale et bano senga $300 na meka ko contacter bato mo boye mutu mo azana mbongo belé na ebié un grand commerçant atuninga izo senga ko ngabite papa to sangisa moi 20 30 50 on est sozana ngo mais to bana $20 mutu wana azana mbongo belé mais atela ko pesa ngata $10 te mais mutu wana azana 3 femmes ado préférence mbongo na e apesa basi comprendre mais pas sunga muto azana pasi akosala ngote de ko sunga ezakelo ko moya makila babota manango on comprendre donc Monique biso fondation esali 5 ans na bana 2013 ti 2018 donc ça fait 13 ans. Est-ce que déjà okutana na soutien moko ya membre moko ya gouvernement quelconque surtout atana mboko vanda ka to na mboka na biso Kinshasa te na nakutana ngote do bana bani fondation 5 ans yango yo nanu membre moko ya gouvernement sunga ngaite bato basunga nga ezaka bato nakutana bango na peut-être na communauté na biso congolaise na Londres na Musala na ba Paris bato bazali na ko boyate au moins na mutu ko tindo €20 €50 balanda ba publication na sala na Facebook na sala na ba groupe nanga ta na tira ba biloko nanga en tout cas vraiment mwanda mo bato basungaka bato Londres basungaka ba 100 livres ba 50 livres ba pesa mukinde na yebo en tout cas ba soutenir nga makasi bato ba soutenir nga makasi ba pesi bilamba ba pesi biloko kolia nde yango no kena matali pona kobimisango ta na ozonga to sala na bino musala wana to kabolango par-ci par-là. Alors oza déjà na ba place où ils apprécient okende kotika biloko wana to lo banete ba orphelinat ba biloko wana tout ou comment. Bon jusque là ngai vraiment na sala ngo te bato basala ngo bazali Serge Vumu Kazali Junior Bisaou Lazali bango de mutu ba talaka ba place to okende mais jusque là na to solote na okena matata na ozonga nde bango ba yisange mama to okende place boy mais pour nanga idée nanga zaki na tala na bato imek impese parce que na imek impese ezana bato musu bazawa na bazana ba famille te ba sali ba accident bazo vivre na ba condition ya passe makasi donc tellement biloko eze belé na bazo mona ke na linga na banda na imek impese et puis na zaki na souci mona tala pe bato na prison ya makala fona tala pe bato na prison makala et puis na leka na kitambo na maison des vieillards wana ezaki ba proposition na ngai mais le kwa na zana bato na travailler na bango fona va na bango to so na bango to pesa na ba idée. Donc voilà. OK, merci bandeko bakolanda biso bo comprendre un peu idée ya maman na biso Billy Vumuka o to benga benga mami. Donc waza maman na biso donc maman na ngai babi to sunga batu.
malgré maman ye na tango mutu déjà tika ki biso fallait prophète za l'envie amona ndenge bazo sunga ye lisusu merci na ye ngo sala lisusu maman biso a continuer su ko sala mabola muna batu mususu donc voilà ken pena na ebiti ko ki bakisa nini na o maman na biso lobi. Non ngana pesera ba encouragement nzamba pambola misala na ye donc biso toza siko na problème moko awa ezali tozo luka kaka nzamba sunga biso to bandeni to bimisako to kunda faut somba ba cercueil faut makambo ya libulu ba makambo wana kaka nde tikali mais je pense nzambe erapesa ki biso charge oyo akomisa biso nango te na suka ngana imagina ki teke ser na biso Billy Fondation akobima journal lelo abimisi mbongo na ye po bambome prophète mosali na nzambe. Je pense nzambe a touché ki mutema ya ser na biso a touché pe bande ko mususu soki pe tozwi lisungi ya mutu moko te tokobundana kaka même ko defa parce que les charges on nzambe pesa ki biso asimbisa ki biso ngo na maboko. Donc tokende nango kaka tina suka je pense après ba matanga oyo tokolandela pe makambo mususu pe tomonaki ndeko na biso Sam Kazadi ndenge pe bakangaki balobi no babimisi ye na image ya ba criminel esala inga passe toucher inga makasi mais moi tokota sujet ya Sam Kazadi makasi ezalaki te pour na problème otoza nango mais je pense ce qui problème esili tokokende kolandela makambo ya Sam Kazadi toyeba est-ce que zali criminel ya solo tokoluka pe toluka papa Molière tosolola na ye est-ce que stratégie ya kokanga batu bino boye na caméra bo filmer sans muta samba liboso est-ce que stratégie wana ezali bien parce que bakangi batu bafunde batu boye basala nga boye Molière oye na caméra o filmer bozu batu wana bolekisi na télévision et bon soki ndeko na biso Sam abimi lobi ke no azalaki innocent est-ce que bako dédommager Sam Kazadi vraiment to wana soki bende ko na biso Sam Kazadi asalaka makambo wana na butu parce que Sam Kazadi atambolaka butu chaque jour alalaka te. Donc tokoluka pe toyeba soki asalaka biloko wana en tout cas ndeko Sam Kazadi tokoluka pe toteya ye parce que na média muta média que ndozala criminel ezape propreté. Merci Ken Piana wana tokoya ko sola makambo parce que photo sola ngoza sujet moko pena bien pesu ya kobeta parce que eza ko déstabiliser biso ba auto sala musala ko simba miko ko bebisa musana biso eza pena donc musoni pana biso ala mama Billy habité bato balandi biso bato bazolanda biso partout dans le monde entier ba retenir est-ce que mama Billy na question yelinga mama Billy est-ce que vous avez pena projet moko ya ko sala te école pour na bana en tout cas mais mutu nyonso oyo vivre na monde à cause d'un projet même bato bazana ba village bazana pe na ba projet vous comprenez mutu nyonso azanga projet ba projet zali mais na lingi soko lo ba projet na ngai même na ba Facebook te boy ko lo baté parce que bato muso bazali alali ala muki azarane a raisonner lo moko te azozela kata moninga a lancer mon projet ne mo boye. Vous comprenez? Il y a un projet wana. Or, il faut yo moko pe o me karape ko sala be fo ya ko raisonner eloko ni na ko sala bo. Ba projet ko zanga tezali belé. Vous comprenez? Mais moi na lo belango a izate. Donc eloko ni ngana bakisa pona bandeko o ba kolanda émission oyo. Surtout bandeko na o bozana Londres o bosunga mama Billy boza ebele. Moi na ba tanga ba kombo le moko ezalité. Na uti na morgue ya Kankokolo. C'est la toute première fois na kende kuna donc ngamo moni vraiment que Congo ba souffrir. Bande ko savu mentir bato ba souffrir na Congo moto akufi akufaki depuis soki samedi ti lelo donc po ba mbomé et c'est na mbongo ebelete mais mbongo ko mbomé moto ezalité vous comprenez donc ça linga pasi makasi donc cercle écoute na ba comme na niveau cercle écoute te ka pona ko mbomé na nukaka moto wana azana famille azana ndeko te ngamo na yaki pona vérifier parce que toyebi ke lokute comme mingi ba internet to ta on a komaki ngamo na vérifier na na mbali nanga to tali pena ke oui moto azana famille te donc sunga esala kate fo sunga ndeko boza bobota mi mama tata moko ou bien noko mona makulu to mona malikte sunga pe bato yo yebite pour bato na bango banzambe nzambe osala so miracle belé tala biso to za bonne santé to tambola kitoko to le kitoko to za pe chance ko koma na bapoto ezana bato ba souffrir na mboko ya Congo. Donc sunga moto yo ebite po ye wana nde nzambe.
On comprend. Donc bino to landa mission oyo nzamba toucher mitema na bino. O azata na $20, $30, $40. Tinda to sala bantisa ngamo na kacha makambongo tozo cotiser comme ça to luka to somba cercueil to somba libulu moi ba drap moi ta veste rolata comme ça to luka to enterrer papa na biso. On comprend même mbali na biso que non avant to ke mata di photos de l'enterrement. Donc peut-être to la pas enterrement ngo. Donc osungeza la karte ko sunga muto aza proche na yo. Ngana ibila prophète ngote. Na moneka muto zo loba na télévision bo selinga passe. Donc ngai bato na sunga sur 100% 98% bato ngana ebité. On comprend. Donc 2% bato na ebi mais 98% bato ngana ebité. Et puis nzamba sailanga ba miracle belé na makambo ngana salaka. C'est ça. Bato bakanisa ke mabili akomi na mbongo ebele mabili boye mabili ba opesi ba mbongo te ko sunga bato elobi te ke foza na mbongo ebele même si oza na $10 okozwa $5 osungi mutu $5 obombi. On comprend. Donc fondation elingo lo bateke foza na ba million toza mutu mbongo te nana mutu oyo teke na kendeke na kebeta porte bokoko na yeboye ne ke bo pesa mbongo te na sala ngo na be fort na ngamoko ndenge nzambe atika ngati apesa nga makasi ya okena musala makasi ya kolamuka ya koluka mbongo na musala na mo ba business na nga na salaka nde yango esengake na mo ata 10% na pesa ka batonga na ebité. On comprend. Donc bino mto bolandi émission oyo nzamba toucher bino boko kotinda Ken pia nazawana mon fils je reste baza pembeni boyi kotinda atanga imo pe nazali ba oya ngai ba obo bosunga nga bozali ebele boko benga pe mabilinga azaza moi 50 20 30 comme ça to luka moi ti fin ya semaine bakunda prophète oyo e ko sa malamu makasi. Merci Maman Billy, merci na bandeko bolandi biso un peu partout dans le monde entier. Ba fondation pe zalaka nango belé to yoka ba fondation le fondation Billy et Bimi wana Billy fondation ezawana ezosunga. Yango ezosunga tozomona ba action bo mona pe ba action mso sala na mikolo ya bo mona ba action pas continuer ko sala poto zawana tozo travailler na en collaboration poto meka un peu ko assister na ba action ino saza ko sala na bi ke fondation lisusu ba fondation eza mo belé pona kotanga ba komona ngote mais ba fondation eza belé to meka pe ko kota na ba action oya boye nzamba bakisali biso su opes toza kozanga fondation monzali pe ozali fondation monzali papi boza yeba pe kosungaka pour fondation eza kosunga papi boza fondation monzali yeba kosunga kota na ba action o mama bilaza kosala e kosala susu ke yo ofunga ma susu babi BK marketing investing eza compagnie zo pesa pe batu misala eza pe kana cadre pe ya kosunga. Donc voilà toi assista ka batu natanga musala venanga luzo mbata merci pour l'assistance na makambuto salaka luzo mbata na South Africa second end oza déjà na compagnie o pesa ka musala esungaka. Donc voilà venanga jimbela ou pe sous assistance na ndingo sungaka pe sala rambeka bien alors ken bien il faut to senga pe na ba vie na biso batika biso na problème otenga lobaki omoni ba liaka mbongo ya muninga oyo aza na pasite yango ozomona bandeko ebele bozo remarke soki bobenga ken nalingi natinda boye nazoba bozela natindela bino kombo ya mutu na tiaki charge ya ba monte mbongo nyonso eyelaka na kombo ya Jires nga bobengi nga waza na besoin tinda quelque chose obengi nga mais ngai moko natindela yo kombo ya Jires parce que engagement wana ezanga nga moko na yabike mbongo autant batindeli Jires malele to kende ko récupérer ozomona na yabite soko zo remarquer soki toke ko mbongo na Western nazo simbango te na simbiso na maboko na tuno charge to sali to komi na combien po na linga vraiment ko bima moi serete na matière surtout etali mbongo depuis na botama nga gafi na nga mingi ezalaka polémique na mutu nga gafi na nga makamba polémique nga potana na mutu makamba mbongo te wana ata batu bake batuni mama wa botanga akopesa bino pena explication ke non ken côté makamba mbongo azala na défaut côté wana te nazoka ba responsabilité ya ba makambo ebele asera na Angel Muswahili ayebi to potana na yete pona matière ya mbongo da côté matière ya mbongo vraiment na lingaka te nazala sali côté wana pona yebi ke lelo ko lia 10 francs mutu peut-être bomi relation mutu wana lingaki aider mso na 1000 francs donc na évitera surtout makambo wana donc biso to en étape ya kosomba cercueil ko somba libulu ndenge ka sera lobby en tout cas merci na o ser vraiment lobby ba vient na biso via Jimmy Belao to bi ke bo soutenir biso na ba problème ser Pauline Lumumba Adel Joko Bagou danger ser Nathalie Neymar Prince Yaweli via Luzombata bato pena to boaka pena bato ya mbongo ba vient na biso ba Richard Amele vient na ngai vraiment na ni Patrick Mayangi
Donc bato wana nyonso tu oyo ya biso na osenga vraiment bo soutenir biso na moment pe ya problème o ezala mbongo botindeli biso personnellement te nani David Lutete te yekutu to bengeka appel ya Kinshasa da bato pe na bo soutenaka biso ngana osenga bino vraiment service botindela biso turo mbongo ya ko epole biso pona problème tozui. Okay. Boss de boss signor mawete bon parce au moni soki na lobby boye po ba partenaire na biso na nous partenaire moko bouger Adel Joko ba good danger bato pe na ba bouger na problème ya prophète Moïse eza bato totikala koyeba te na vie c'est ça totikala koyeba bango te to solola kapete mais ba manifester mawa zela na tanga na ba kombo na bango lisusu en tout cas nzamba pambola bino boza pena vient à biso Mbimba na Londres na madame Annie Mbimba donc nakati à Londres ana nzambe vraiment pambola bino toyebani te eloko te bolandika ka vidéo na internet ndenge sert na biso pe à l'axi volonté en tout cas boyeda qui sali bien en tout cas na sengi merci na maman Julienne pe na maman Julienne Masaka o pe osunga ki biso nakati à Londres en tout cas merci na papa JP na Bundes baza batu ya mitema malamu tala sert na biso aye alali kaka aye samedi alali dimanche lundi mbala moko aye dimanche ekuta yaki tosala programme nayebi motema malamu aboye te moto akiti na avion lelo yango nzambe na biso apambola fondation Fondation Fokende Liboso, Fondation Billy Fokende Liboso, merci Nabino, David Lutete boss américain comme Kaken à lobby, ba partenaire na biso non bâti ma bakote na makambo. Bocha maboko potoke Liboso. Na bâti ma bokote. Mais et ça bien ata moi 2020 ser na biso moko na France na zobosana ser wana landaki vidéo ya sali 2 semaines na France azana mukandate aleli abenganga zolela azape mwana muke mwana soki ya ba 89 alandi vidéo azolela abike na kokite na kokolala te nazana $20 moko na yabike yoko déplacer okende Western pour na $20 ezala soni bato Western ba mona ken pe na yo za $20 abi na otindela ngonde konanga moko ndeko nanga yo tikelo na yebisaki ser na biser koyela ngambongo te yebisa ndeko no o akokende kozwa asombela prophète Mosel na nzambe wana matela papa na bango asombaki matela ye Mosel na nzambe esengo o esalaki ye komona matela wana na yebi te eloko o esepelisaki ye koleka matela wana eza te ozomona ba symbole mususu kana oyo ozomona muke lelo ndeko na biso wana kufiti peut-être matela oyo sombelaki ye oza pe na ba problème okoluka mikanda nzambe afongwelo ba porte ser nzambe o alikolo afongwelo ba porte na symbole ya muke osalaki ya kosombela mosali na nzambe ne fiske matela place o ya kotela mutu matela na yo yango akufi likolo ya matela na ona hôpital oyebi combien de fois de bénédiction o nzamba kozongisela yo merci Ken Piana ezaki pasi wana mama Bili message asuko koza nango poto kabwana biso ngai message asuko ezali kaka bato bafongola mitema po ebembe fe kundama d'ici samedi lelo toza lundi donc temps ils en ont ebele ata $20 tout fait nombre ezaka te que faut tinda $100 te ezala ata $10 ata $10 ata $5 ata $20 nyonso komona nango ndeko soki motema peut-être tout sami tinda po to ko kuluka to kunda papa wa siko kutika biso parce que biso nan to teki biloko te oyebi tango to yaka photo ke na ba matadi to sala ba mamo to zana ngo sala bongo ndito ko mona na mo on comprend voilà mais o amuke to zana ngo to continuer ka toujours ko bakisa c'est ça merci malele ngana osenga pena ser peut-être azomona bakambo sala za muke osala loko mo ya munene oyo moko zo comprendre teze loko ya munene oyo nzambe ye moko ayebi retour nango merci Ken Piana merci donc lelo zaika ke poto ambome on comprend eloko ekamusinga yi muto akufi nalobaki yango déjà muto akufi ndenge ba umeli pona ko ambome alors merci bato balandi biso David Lutete boss américain merci à toi Gilles Monamputu en direct de Canada na biko kolanda biso ba association makambo ya kosala yango ya ko assister ba bato bazana pasi merci à toi merci aussi à Rossi Bachal BK Company na kati ya États-Unis Afrique du Sud pardon BK Company marketing investing donc voilà
beaucoup assistant biso papi boza le premier ministre ba fondation monzali papi boza ye pe ba kusungaka pour fondation za pona kusungaka donc voilà bien so bolandi biso venanga jimbela ou venanga luza mbata bo mesana mingi ko s'abonner na ba site na biso pour pesa biso susu pour ça kozala na bino merci na bino merci Crisco Louvadi merci Hilaire Clark Nyoka merci à toi Soda Poto Christian donc Soda Poto merci à Joël Landou donc voilà merci Landry Ndeza qui était à la réalisation en tout cas non sengaka merci na bandeko nyonso oyo ba soutenir Billy Fondation nazo senga bino penza merci pour musala eza munene na kata Congo musala ya kosunga penza eza munene na kata mboka na biso Congo doso na komi na mboka oyo na lela kami ko nyonso batu bazana pasi batu penza bazana pasi ya makasi donc botika ngai moko te pour loboko moko ekosokola elongi te de beau continuer toujours kosunga ngai merci vraiment na ba soutien na bino merci nzamba pambola bino na bolingo na bino bola kisaka na biloko bo pesi nazo ba kutande na kono bimisa na matadi te parce que leke belé nzamba pambola bino to kosala musala na baleki na o bazali awa to tambola na bango sur place na ozala to partager ensemble bino bo mona musala to kosala nzamba bomba bino abakisa bino sosi ya belé koleka pour être fondation et qui n'est qu'à liboso sans bino mawatro merci maman Billy na pesa pe merci mingi na docteur Hakim omoni soki nga na boyi kosala témoignage ya oyo nga na sali moi pe na loba ba témoignage ya oyo docteur Hakim ya sali ezate po tozalaki na charge yango biso nyonso bandeko ka ya poto ba soutenir biso na musika po biso nga na docteur na bato nyonso équipe na biso toyebaki na biso prophète wana moi to loba mingi ezate donc to remercier mingi bato yo ba edaki biso de loin donc merci na bango vraiment merci pe docteur Hakim to me makambo ka tina suka bandeko nyonso tout ya bonne volonté o ba luka basunga biso neti mama asungi biso mama Billy donc biso to soutenir fondation Billy vraiment tina suka soki site fungwami awa to kozala vraiment bato pena to ko intoxiquer bato fo balandaka makambo nini ezoleka na kati ya fondation o ba image nyonso ya fondation retrouvaille to bandomona ngona site yango to senga site wana nzamba pambola nzamba benir ebima ba blocage ezosala ma site ezolingo ebima blocage site ebima bakal te au nom de Jésus nzambe ya prophète Jacques Masia nzambe ya prophète Jacques Masia oh biso to reconnaître étant que mosali nzambe ya munene mupepe omoni kaka R zo pesa mbongo na comprendre prophète ana za pena mosali nzambe yo bimisi mbongo pesa kaka boy mupepe bando tourner le biso appelle ye te tolinga to bossa na sujet appelle ye li mama o to pesa ki responsabilité ya pesa mbongo babengi balobi to ki prophète Jacques asekui mais mupepe tourner mais appelle les koti batu na mama na to ki prophète Jacques asekui bon na yebi sini wana te sini wana vraiment basala nzambe nde bako expliquer biso comment to ye mama bimisi mbongo na ya zo pesa mupepe ye zo tourner boye ezo mema matiti likolo appelle les côtés li mama o ya zaire responsable que notre yo ki a prophète Jacques asekui yo confirmer biso sini wana nde vraiment merci Ken Piana merci na bino merci Landry Nzeza qui était derrière la caméra tokutani